Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonjour, na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na ngala mukula lelo nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijoux d'or. Mama Bijoux d'or lelo na mimeli bino mwa conseil mwa motivation moko ya vie kaka ndenge ezalaka. Na mutu nyonso kokutana na video na nga. Na mutu nyonso kokutana na video na nga Mama Bijoux nazosenga na yo. Partagez vidéo oyo po ekoka kopesa ndeko moko mwa mayele. Aimez vidéo pour encourager musala Mama Bijoux azosala pona bino. Commentaire na yo na sur lisolo oyo sur conseil o Mama Bijoux azosolola na bino ekosala nga malamu. Soki pena no s'abonner te Mama Bijoux nazosenga na yo s'abonner. Ezala nango fele ezala nango gratuit. S'abonner finelanga cloche wana notification biloko tout na banda kotia e banda kokomela yo na facilité nyonso. Et puis Mama Bijoux alobi lisusu nini so lingo kende na yo congé na ki toza na auberge na biso eza na matonge na Irebu A37. Auberge na biso ba chambre ebandi à partir ya $15 komatati na $40. Ya $15 eza ba chambre simple eza na cuisine commun. Oyamba bapa ya soit na balcon, soit na véranda. Oyo ya $35 ezali chambre salon cuisine, ya 40 pe ezali chambre salon cuisine et puis toza na 2 chambres salon cuisine. Benga Mama Bijoux alobi ye asolola na ye très bien. Na mbongo nyonso toza nango Mama Bijoux d'or akozwa. Et puis pa na biso bapesa bandambu so lingo bapesa na ndambu ti mukolo ko voyager yo kaka. Mais to sala ka réservation to kanga place kaka na mwa mbongo. Sala réservation na yo benga Mama Bijoux po kangela au place okozala jamais déçu parce que pa na biso to zala toujours plein. Grâce na bino ya ba soutien na bino yango musana na biso ezako ko bakaka. Mama Bijoux lobi na ba reproche na bino na makambu nyonso tu o bozongelaka Mama Bijoux ya mwana azosala makasi asali makasi musana ekomi wow parce que atiaka litoi ayokaka ba client na nyonso tu bo déclaraka OK lelo déclarer oyo kuta mukolo ozongo kuta babongisi donc biso toza vraiment kokoba musala ezokende vraiment malamu donc eza makasi na biso moko te eza vraiment na ba nini bopesa biso yango wana musala biso ezokende toujours kitoko na confiance o bopesa biso. Tozongi na mwa lisolo o Mama Bijoux linga solola na bino na mukolo ya lelo. Mama Bijoux alobi ndeko moko il faut kotika ko se mendier. Oloba nga Mama Bijoux comment? Oui, il faut kotika. Il faut kotika ko linga vie ya facile. Yango nde mutu ezosala ke tokufa ba pauvre parce que oza la facilité moko oyebi ke nakendeke pa noko la ngai na beta rapport apesa nga mbongo donc soki na zangi na okende pa ya tantine na opesa nga mbongo soki na zangi na okende beta porte mama ofungola saki mama opesa nga mbongo yango wana nde mutu ezotinda ke biso to luka ba vie na biso te yango wana nde ezotinda biso to kende musika te yango Mama Bijoux nga na ye kosolola to tikala ba vie facile to mekala ko se battre biso moko parce que bato ba pesa biso mingi bango pe ba se battre na ndenge na bango et puis mingi boyebi te mutu muso azalaka wana azala saki na efungwa bana ngo kaka donc moment nyonso tu famille kozala na problème saki efungwami boyebi condition ya kofungwa na saki na ete parce que mbongo eza pasi surtout soki aza commerçant ou bien commerçante mbongo na biso ezala ya ba calcul mbongo na biso nanu ba place to linga to koma na to komate eza vraiment ya ba calcul mais eza na mutu mususu azalaka wana afungola na esaki ye moko ayebi pourquoi ba contrat na ya zanango eloko nyonso tu ekoya na famille azo aider bino bozomona oui tozali na
mutu asunga biso na famille ezokomisa bino bafeneya ezokomisa bino bafeneya nti bolingi koluka te parce que bozotalela kaka ye mutu nyonso tu akokonte na moninga na ye mutu ezalaka lisumu eza malamu te okoki kokontela mutu inane mesala makasi bima na place wana kolinga te kozalaka toujours wana pona kosalaka kimondia oyebi koluka te yo ozomona yango malamu nzoka eza freinage na vie na yo na apesa bino ba exemple moi mukenga na lobinga soki na beteli bino masolo be nazo kopesa conseil na bandada na makambo na nga po na yebi ke yanga moko na oloba ngo malamu eza ba période moko tina lelo eza bo biso na mboka na biso na Allemagne tozala na ba Caritas Caritas bakabola biloko akolia bakabolaka vraiment biloko akolia okende okuta kuna ba légumes ezali okuta kuna ba fruits ezali okuta kuna ba charcuterie ba yogurt biloko nyonso miliki selo ka ndenge journée wana kozala ezala mupepe moko yaki na mboka na biso monaka basi nyonso tu bazokende na ba Caritas ngape nazaki parmi batu na bandeko kende kuna me ngana bandeko linga ka légumes na kende kuna so nakutani na aubergine nakutani na poireau nakutani na céleri ndembi babiloko penza onga na bandeko linga kozwa parce que biloko na bango mingi ezala badate ici et beba donc c'est ça na bandeko sala pe ezaki chaque samedi au moins nga wana pe na zui voiture il faut que bomba moi voiture moi musika parce que so ba moni lelo na voiture ba olukela ota mususu problème parce que batia biloko wana penza pona babola oui batu bazwa ata mususu mbongo ya leta mais azokoka te nde penza koki kokende kozwa ba biloko wana conscience nanga moko mokomsei kosala nga nga aza nanga na capacité naza na ngai nakoki nanga kosomba ba légumes oyo nakoki nanga kosomba ba aubergine oyo mais pourquoi chaque samedi na mbongo na ngai ya essence na démarra voiture na kendeke ti place wana na ba énergie ya banzela kozelaka ba énergie tam so mulongo okuta tala mulongo munene mulai ba énergie tout tam so légumes ngo pe koki ngo pe 5 € te ekoki ngo pe 10 € te mais oyo eza bato baza na 10 € te bato baza na 5 € te pourquoi ngala za liste pona nini non il faut na bima na place oyo ezali molimo ya kibomo bola donc soki na okangami na bamba biloko aboye okotikala kaka banda kolota samedi on efuna kende kozwa biloko na Caritas samedi on efuna kende kozwa biloko na Caritas eza lokola moi freinage eza lokola moi blocage basala bongo pona koaider mutu peut-être na moment on ozaki na difficulté mais ezate ke ifo ezala vie na mobimba ozala kaka na kati ya bikokende kozwa ka biloko na ba Caritas na yaki komona ngo gêner pona ngaboko ngalobi en tout cas oui que nazo sunga te le ba biloko o na tikela bato bazangi yango penza pour le moment pona nini nga nazo hotelema na bilongo aboye nga naza na possibilité ya kota na magasin osomba biloko pourquoi na roya conscience na nga esala kinga habite o eza molimo mususu eza molimo ya kimobola nga na koya lisusu bandeko conscience na nga esala ki na lobi non o eza molimo ya kimobola oyo batiango normalement oui soko zango koki koya mais koki kokoma habitude te habitude yango po okende kuna monita mususu ba légumes yango ba poireau ngo lemba mais ozwi kaka ngai po eza esprit ki mobolo ezolata nga likambu ni non au nom de Jésus ngai fona bima na bima na kende ke lisusu te donc mais na tikala pe kozanga poireau na ndaku te nazalaki nanga pe na mbongo munzo kende ba place ba mona pe ka moi 100 mois 200 eza na kati ya poche mais okeka koluka ba biloko bongo donc eza esprit ya mabe yango wana conseil na lingi na pesa bandeko nanga soko za na place moko kende toujours ka kozwa mbongo o mesana na yo lobi ke ka ngala koluka te il faut kana ke naza na mutu apesa kanga mbongo na oluka te ndeko na ngai keba okotika la bongo pona libela ye mutu azopesa yo oui quelque part ya zo lukata musu ba mapamboli na ye quelque part ya yebesikani na simbama eza batu mususu ba simbama bongo afrena batu nyonso tu ya zalaka boss afrena batu tout et puis lisusu nini ye soki azopesa bino ta mususu ya ye ezobota azopesa bino ya ye ezobota mais ntango ye azopesa bino bino bozotikala kaka na se na ye livi na bino mobimba bokotikala kaka na se na ye alors il faut kobima na makambo oyo il faut koluka yo moko il faut que se battre lobi non à partir d'aujourd'hui na vivre kapona intel lelo penza na boy ko vivre pona intel wana tikala ona boya kozwa mbongo na ye tikala nuna sala makasi nga moko na bima nzamba otia loboko ko bima
esprit ya kimobola wana ekosila totika ko dépendre na bato eza tina bible ezali sumu mutu okoki kodépendre na moninga na yo mutu te todépendraka nde na yesu todépendraka nde na nzambe todépendraka nde na bachef oyo nga nasala ya mosala nazosalela yo mosala nayebi ke wi ntango opesanga mbongo na nga opesinga mbongo ya ofele te mpo nasaleli yo service yango wana nga nalinga nazalaka avant naede yo napesi yo mosala napesi yo mosala neti sikoyo towana baferme tozobokola bangulu tozobokola basoso oui encourager oye na oke na ona ferme oke kobokola basoso ozwa salaire na yo sans problème wana nazopesa yo mbongo nalakisi yo ndenge nini bapeshaka nalakisi yo ndenge nini bapeshaka omérite mbongo wana par rapport lelo oye na pie yo mbongo emo eleki oye lisusu napesi yo mbongo nga nazopesa yo naozwa ata mosusu bamapamboli na nga naozwa ata mosusu naozwa makambo na nga eza bato mosusu bakoma koutilize baninga yo zoyeba te yo vi na yo mobimbo tikali kaka semba biloko ta ozodépendre kaka na mutu malamu te bandeko na nga totika kodépendre na bato tosala ya toluka ya biso nga nalobaka na mawa mingi na bandeko oyo bazalaka aza na mbongo alingi kaka ye moko azalaka na mbongo linga bandeko nyonso mutu na mutu azala na mbongo azala na position ya malamu mpona dérangement ezala te na ntango ya problème mutu na mutu akolieba mwa parti na ye akotia par rapport ozalaka yo moko ozalaka yo moko mutu ya train yo moko boss bandeko na ngai lakisa mutu ndeni bapeshaka par rapport opesaka mutu kaka chaque fois pe ta mozopesa mutu yango ta mosusu ozoyimayima et puis mutu azopesa kuta azali na problème te ye azopesa bongo yo nde mutu bazopesa yo bapesa ko kaka bandeko na nga eza vraiment conseil oyo ezali à prendre ou bien à laisser nga mpe nasali vraiment examen de conscience na lobi na mokili faut penza kobima na baplace omoni ke mutu oyo ntango akanisaka ke soki mutu oyo na vivaka mpo na ye me nasala nano effort nabima nanu natala nanu soki na okufa te okokufa te mpo mutu akoki kovivre na nsima moninga aza te okokufa te bima na place wana luka musala frère Patrice aloba soki kaka bafungoli biso bamiso ya molimo totali makambo elekaka na mokili oyo to bandokimaka mbango kolinga te mutu wana azala apesako kaka yo pesala makasi un jour yo popia ye c'est ça la vie sala makasi bima na place ozali kolinga te kotikala kaka wana kotikala kaka onga mutu ya Caritas onga mutu aboye no onga mobola no bandeko na ngai wana eza conseil mama Bijou apesi bino na buta lelo nalinga bino mingi bosabone na chaîne nanga bopartager video oyo olingo kende congé na kin mama Bijou alobi adresse ezalaka kaka moko na batongi na Irebu tosala makasi to bima na place ya kimobola oyo toza nango biso tozala mukila te tozala mutu bana nzambe bazala mikila te bazala mutu nga mutu nazobetela bino lisolo oyo donc mbula na mbula nazalaka la même na changeaka te mais nazosenga na nzambe na changer na longwa penza ndenge nazalaka na changer penza na changer na koma penza ke oui na posa somba voiture à 25 000 la bimisi 25 000 papa piu ya sika na changer na longwa penza na place o nazali eza pasi parce que biso toza ko construire kaka mais na lingi bongo un jour penza oui voiture à 30 000 na bimisi penza 30 000 na sombi voiture ndako penza na poto papa 100 000 yango pou na sombi mais nazala konzima ki kokokisa mata ekokisa mi ata na tangu ya moto azwaka soki na 23 heures soki 50 komoni ezakine na bosa ni kombo ya musicien wana nakozwa nga peso na kokite bana nga bakokoka mais naza na besoin na longwa na place nazali yango nazo sala makasi na lobi naza na moi 5 ans mo nazo bosser toza na ba élevage ba soso bilanga immobilier place nyonso tout okota na oteka pe ba terrain olingo somba terrain contacter ngai eza pe na chaîne ba place a bien avec 2500 ozwinda kupenza ya kitoko $2500 pas euro parce que to tinda mbongo na kini kuna
Soko pesi mama bijou ana poto opesa nga ka na euro, opesa nga na dollar te. Bandeko na ngai, tokoma bakolo lupango. Bana nzambi bafutelaka te nde bafutisaka. Mwana nzambe asenga ate nde basengaka ye. Tosalela makambo eza na Bible, to bana nzambi ti. Tika makambo kosema nzie wana, kotika yango soko otiki makambo kosema nzie omona nzambe otia loboko na makambo na yo. Donc c'est ça, mutu nyonso to aza bien na place na ye. Mutu nyonso to amimona azalaka danger na place na ye. Donc ndengo liaka légumes sans temps mususu musuni sepela na légumes na osa musuni tika bao bao lia légumes na ba misuni na bango itali bango parce que toyebani bilongi me toyebani mitema te mutu ya mutu azana makambu na ye. Bandeko na ngai na préféré na lia na ngai légumes na ngai sa musuni mais via bana nangeza la malamu par rapport na olia légumes na musuni mais via bana nangeza mabe. Donc wana babenga bango babenga ka bango ba conscient. Osa likambo moko za inconscient. Lia légumes na bana na yo na pasi ozo bunda na bango mais via bana na yo eza la meilleure parce que bango nde baza venir à lobby. Bandeko donc mama bijou lobby to envia kapé batu te ko envier mutu te parce que ebi place yazwa kambongo na été na lingi bino mingi nazozela appel na yo obenga ngai po na kosala réservation na auberge na biso eza la matongi na Irebu à 37. Mama bijou lobi neti na ba fin de l'année on a besoin otindela mama na bino ngulu a mobimba contactenga otindela mama na bino taba mobimba contactenga ozana besoin otinda ta mususu saki ya fufu contacter biso. To sala pe asa kia fufu to sala pe fufu ya pembe ya kitoko pesi adresse bake batikeli mama na bino to mema penza ngombe soki ngulu a mobimba to non to komi na ngombe te to mema penza ngulu a mobimba to ke to tiki pa na bino soki po lingi ba soso yo kaka olingi pe ba karoto pe ya ba maki yo kaka. Bandeko donc biso to za bana nzambe to za la bitu to za mi kilate abonnez-vous massivement okozala jamais déçu parce que ba conseil pesa maka. Mama bijou lobitika ko senga parce que yo moko za danger bosser nanu okokanaka na ye to ça na biso concurrence te parce que via concurrence ezaka pasi to ça na biso concurrence te nga na sala concurrence na batuté na linga pe makambo concurrence te parce que kende na ndenge nanga mais na linga kande batu moko na se sentara pe na koti place moko ya kaka il faut na bima na binonga il faut na réussir non nga il faut na réussir batu ba sekinga mingi batu ba lobby mingi nga il faut na réussir yango ce comme tu esala nga pesa nga makasi nga il faut na réussir nga il faut na yima na place naza. Donc c'est ça. Tout ça la bongo, mais tout ça la concurrence na batuté. Merci beaucoup. Bye. Yasika ye. Mama bijou d'or a memeli bino appartement oyo ba uti ko renouveler yango yasika. Mama bijou d'or a lobby olingo kende na yo congé na kin. Adresse ezalaka kaka moko. Na matonge na Irebu A37. Appartement ezali ya ba prix nyonso. Toza na ba chambre ya ba $15. O ezali lit à 2 personnes, eza na climatiseur, eza na télévision, eza na frigo, eza na véranda okoyamba ba paya et puis eza na cuisine commun. Ba chambre oyo bozomona ezali chambre salon cuisine ezalaka na oka na $40 ya pamba. Mama bijou alobi epa la biso mbongo nyonso toza nango o présenter ye azwaka na ye. Surtout soki oye ko wumela akitisaka ba prix botala appartement ndenge eza kitoko chambre salon cuisine toza nango mibale oyo bozomona eza na rez-de-chaussée toza na mususu na premier niveau oyo ezalaka na $35 ya pamba. Botala ndenge chambre eza kitoko botala propriété eza na kati ya appartement oyo. Mama bijou akangi masolo ya ba flat nyonso na Congo oyo ya ba prix kitoko. Service a malamu kuna ezalaka nde famille epa na biso babungisa kiloko te epa na biso soki okeya toza na ba famille te oko se sentir à l'aise ti mokolo kozonga. Toza na ba chambre à $20, ya $15, appartement ya $40, appartement ya $35. Mbongo nyonso oza nango mama bijou azwaka. Et puis lisusu nini epa na biso bapesaka ta ndambu
obandi kopesa ndambu mama Bijou azwaka na ye numéro na biso eza wana contacter biso tala appartement ndenge eza kitoko tala appartement ndenge eza propre toana problème à courant te totieli bino panneau soleil toana problème à mai te toza na ba citerne oyo ezobomba mai et puis toza lisusu na nini toza lisusu na groupe oyo ke lelo courant eza te bokoki kopelisa groupe na bino service eza kitoko toza na ba garçon de chambre oyo basalaka nettoyage bo contacter biso adresse eza kaka moko Matonge Irebu A37 botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement oyo ezali vraiment 10/10 ezozela yo ndeko bana ya Lubumbashi bana Afrique du Sud bana ya États-Unis bana ya Europe bana pe kaka ya Congo olingo bunga na yo oya kovanda na yo na flat moko boye obata mataba jour toza wana pona bino olingo sala na yo mariage olobi na zluka place na kende kovanda ata moi 2 jours toza wana pona bino bobenga biso bosala ba réservation toza ka na 10 places kala mingi te tozo koma na 14 mais pour le moment toza na 9 oeza pona bino toza na ba place mingi te yango wana ndeko benga osala réservation ya appartement na yo mama Bijou alobi appartement ezali wana pona bino bana ya poto tosali yango pona bino tozwaka mbongo ya ndambu et puis pa na biso basalaka réservation ezali avec mbongo opesi mbongo na yo babombeli yo place benga mama Bijou kozala jamais de si et puis yaka noki osala réservation à chambre na yo tozozela bino merci.